Ese que gane mi mutima, a mi muere,
Simba monakyo Bifumu kya tata Mwanda muzumbanza vilila Alunda silube Simba monakyo
Kimbangisme, oye! Oye! Kimbangisme, oye! Oye! Kimbangisme, oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Ngamba! Oye, oye, Yerusalemu, Yaba, Bikundamba, Tatanzambi, Fumuis, Papa Simon Kimbakangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbakangani. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walenzola, Kaka Ekaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, oye, Motema ya Papa Fumalongo. Bajen, oye! Oye! Merci. Na Congo à Tata Mwana pe Tata Molimo Mosan. Ya mboto sengi na bajen. Banso biso banso tozala tofukama. De to sengi ba kam ya ba mouvement c'est pas situation tozawa. To sala oyo biso lutendele tosili ko sala tina botongi Yerusalem. Pambate wana za testament au papa dalunga na tikela biso. Soki totongi kambate pasa mundu ekosila te devoir oyo tozala ngo yango wana na yango wana biso mpe lutendele tozongaka nsima te tosili kotonga nkamba pamba te toza na badifférent groupe service tozawa oyo tosila kolonga na nkamba na yango tokopesa liloba na mokonzi moko tokozala bref nde na suka tokosala conclusion na biso ijiki nde na banzi tokobanda liboso na bana ya banganga nzambe pamba te bazwaka coupe na 2021 na ntina bampêchement mpe bakokoso mosusu ezalaka nde bimaka te apres bana banganga nzambe toza na bankengi apres bankengi koreki nde ijiki tema biso banso toza ijiki nde tokosukisa bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye oye bobangi kwa nzambe ezali ebandeli ya mayele na kombo ya tata mwana mpe molimo santu biso bana ya banganga nzambe ya lutendele mission toye liboso na bino bambuta na ntina ya kobimisa coupe oyo tozwaki pendant 2 ans 2020 tosila kobimisa yango te vi ke comité vraiment ezalaki stable te 2021 mema ezalaki juste comité d'organisation nde ememaki biso na nkamba nde bapapa paster bazwaki likanisi ete batelemisa biso na mutu mpo na kotambusa bana bayanganga nzambe nde na yango wana tomonaki tobimisa d'abord bacoupe oyo tozwa kala oyo ebima te de façon ke epesa biso démarrage ya malamu mpo na koprépare nkamba oyo tozali kokende na le 15 novembre nde na yango wana biso bana ya banganga nzambe tomataki na nkamba pendant 2 ans wana tosalaki misala ya malamu mpo na kolakisa elongi ya lutendele mission ndenge toujours ezali etina ya papa Simon Kimbangu Kiangani to ye moko nkolo Yesu papa dia lungana ete oyo bakomata nkamba te bazali na mapamboli te pour que tozwa mapamboli esengeli na biso totonga d'abord nkamba nde tokendaki nkamba tosalaki misala oyo emonanaki na miso ya bato nde ndakisa yango wana ezali
bambuta bakoleka mpona kopesa yango tozali kolekisa juste parole ya sensibilisation na ntina ete tozwiki bokonzi na ntango etikali ya mokie totikali kaka na 2 mois. Voilà. Oye! Oye! Ankengi oye! Oye! Ankengi oye! Oye! Ankengi oye! 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 Liswa ligomba ebandeli ya musala moluki pe mobateli na komba nzambe tata mwana pe tata molimo santu biso bana na bino bankengi toyeli liboso na bino bambuta biso bana na bino tozalaki kobandela musala na 2021 ebandela musala na biso tobandaki yango na kimia na 2021 tozalaki ebele oyo nga na kokoloba kino lelo boye bankengi bazali ya kokonda kasi na musala tokende nango na 2021 tosalaki musala malamu nde na 2021 topresentaki coupe na biso te vike komite ezalaki malamu te nde na 2022 toye komonte komite tosi komata mpe na elu selemi tosali mpe musala malamu tozwi lisusu coupe mosusu nde na 2022 oyo toye kopresente bacoupe na biso nyonso mibale liloba na biso tokobeta sete na bakemi yo lukilaka wapi obandelaka wapi 21 yango tozali kopresente epai ya mama Nadine ya 2022 yango tozali komo Oye! Après tant ensemble, to kopesa so pasi lugande kwete ngolaiki to limi koloba boyi na kombo ya tata mwana pete tambo ensemble paroisse ya Lutendele kubanda na papa révérend tina biso banso totikali totondi bino botondi na susi o bozalaki nango na ngonga muke mwana nyonso ya Lutendele ayebi turbulence ezalaki na koreki kasi na lisanga na bolingo na lisungi na bino ya mbongo ya makanisi ya mabondeli koreki Lutendele alongaki yango tozondisi matondi yambo na papa mokonzi ya bule kwete ye mutu alingaki ete nyonso wana esalema yango tozongiseli bino merci na merci na biso boyoka loyembo ya kolo tozwaki 2 coups na fleur na yango tobengi
Maman Mamouké, Maman Merveille et Maman Stevie boya kozongisa coupe na Lingomba. Oyo nazali na yango na maboko na ngai ezali brevet de participation et la qui était to participaki activement na Milulu il y a 50 ans. Pour votre information, papa conseiller direct à Lobaki Bouye, 50 ans. Moutou ya 50 ans, assis à Koli. Tokomi Bakolo. Alors, Tata Mokonzi ya Boule, Nzambe Molimo Mosantu, azongiselaki biso nyonso oyo ya longola tangu touta retraite. Azongiseli biso yango moko na se na makolo na ye. Quitte à lui, ya ko bénéficier, ya ko s'accaparer na mabonde liwana, pe mapambo liwana nyonso. Et l'invention, na sisi kuna kwa tata mwana Molimo Santu. Amen. Donc responsable kuna kulaisa liso Lingomba nde yango mwa rege muke ijiki ezali ya mutute ijiki ezali ya yimo ko pasi mu mbangama ate ya wana sibana ile na sito to bongisa ambate tanto de bono na bara yango nde kosala déclaratif ya biso ya wa itai mwenye papa donc responsable nde yango wana ni itai yango na enfant de fleur sengi de maman na la pe pour la représenter tozwaki pour na weta cadeau nde yango kwa ku na ko itali on est là cadeau on est déjà ya $10 on est ça nde ezali ya Kingelekila pour sala oyo papa sade Kimbangiste oye Ishiki oye na Lingomba Kimbangiste vieillard azalité biso banso tozali ba jeune pona nini fête ya ba jeune ba mataya kotanga ba oyo batikali po likambo nini pona kosala nini na bandako apesi exemple ya mouvement fliki jeteki dirigeant ba surveillant alobi bango nyonso wana bazali ba jeune à des fois fête ya fliki bazali komata peut-être ba 5000 8000 na mouvement moko siko soki basangisi mouvement nyonso ezali kati ya Kimbangiste parce que mouvement nyonso wana nde bango tobengami ba jeune so basangisi mouvement nyonso wana tokomata combien na nkamba na fête ya le 4 août papa en tout cas regrettaki esalaki vraiment passe et puis aye kolobela na ntina ya ba vieillard bazali na kati ya Kimbangiste aye kobeta sete na biso bambuta alobi tellement ba vieillard na kati ya Lingomba bazali te bambuta awa baza wapi j'espère na moment wana bambuta bazali hata mibale pe azoki exemple bambuta oyo ezali kaka po bafandaka awa nde yango bamonani awa so ezalaki bafandaka pe awa te balingaki kozala pe awa te donc papa sengi na 2023 tokokende biso banso en tout cas to sensibiliser bambuta tomata ebele amona biso banso na nkamba tellement le but que non vieillard azali te biso banso tokobengama biso nyonso ba jeune biso banso tokomata na nkamba tokoka kofete fete wana papa Simoki Mbangu akoka kosepela nde tobi ke message wana soki tobi tokomisa yango te ekozala biso problème parce que papa pasteur atindaki biso po tokoka kokende kuna tant tozwi message
mapamboli na bino ingi na kati na biso nzambe atika biso te baprojet nyonso to toza yango mpona développement lutendele meme botongi nkamba nyonso tu esimba nde tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Ana papa oye beto bien beto merci pour féliciter Bankeni bana banganga nzambe koreki baje topesi bino merci pamba te oyokeli liloba nzambe ke boza kosala yango nzambe alobi totonga nkamba toyoki nzembo koreki ayembi banguna batelemi akozala ngai monguna akokozala yo soki tozali na vision ya papa simokomangangana te papa alobi totonga nkamba bamosu baza kotonga yo otelemeli yango d'office okomongona oyo bakupe bolakisi mbula oyo ezala bakupe osuka te tokangana na bakonzi baza liboso tosali lisusu koleka oyo tosali mbula oyo koreki oye bankenyi oye ana wanganga nzambe oye shiki oye etosepeli papa simokomanganga merci po apesa biso makoki bambula ekoya tosali lisusu koleka na nkombo tata mwana mosantu amen. bazali baye na keni papa maboko nyonso epesaki pambola bato basisaki na kotambola na koluka na kosensibilize kopesa matei po bato batosa biso nyonso pambola biso esika moko mikolo miboko po tosala biso koleka na kombo na tata mwana mpe molimo santu amen. Papa oye exigence révélée. Il caractère révélé. Tout à l'heure, maman, maman, qui n'a pas eu? Ok, nous allons faire là. Ok. Vous allez là comme moi. Voilà. Bankengi, Roganaki, Nayebipe. Maman, quoi, c'est ça, ouais? Nayebipe. Nayebipe, bon, c'est ça.
okokisa biso kombo na yo? Kombo na ngai Papa Dani Mayemba. Papa Dani Mayemba. Bokei Nkamba. Boyena combien de coupes? Tokei Nkamba, toujours comme 3 coupes. Donc coupe moko linzanza na mibale à fleur. Secret na binezani na coupe ba coupe wana bozwi. Secret na biso ça préparatif. Malgré rodo tozali nango, malgré na milieu tozali nango, mais na kambo ya Papa Simon Kimbangu totika la kasimate. Na muke nombre tozali nango muke mais to préparaka. To préparaka cadeau. Ndakisa tonya na cadeau ya ba kit à frotter salon moko. Tozali on peut coupe. Tozali la sensibilisation pour na $10. To pesa ka mo ba carte pour na mutu. Na mwa muke akoka kopesa pe alonga. Tozali pe sous coupe moko to fleur moko na $10 na msusu ezalaki po na tinsani. Donc chaque semaine tosalaka moins effort tokotisaka un petit rien pour na botoni Nkamba. Voilà le long pour na bandeko bakendaki te pour la préparation 2023 na banzi elekaki na ba réseaux sociaux biso pe na ijilu tende toza na groupe même ba otokendaki moko la moko azalaki comme ambassadeur na o Papa Mfuma Mbanza alobelaki biso kuna esengi na biso 2023 ba o akendaki te batika la simate pamba te tobengami jeune et surtout bilaka oyo ekokokisama na période biso tozali komona esengeli na biso to se sensibiliser na ngwana sensibilisation déjà lekaki tezali koleka pamba te 2023 toza vraiment na besoin jeune nyoso abengami jeune un vrai jeune kimbangiste il faut to matana Nkamba. Voilà, bit na biso eza yangwana. Merci papa. Mais tellement misale bandi ba maman mingi papa mingi ba bandi déjà kuna. Mais biso tozawa toza na papa vice-président. Donc président premier adjoint comme on a papa Pablo Kidafana, toza na papa Crispin Kamai, yazali deuxième adjoint. Toza na papa secrétaire titulaire, ye papa Shadrack Bafwa, toza na papa évangéliste Papa Kisolokele, yaza évangéliste pas na biso. Ndekuna toza papa Gloire Sotokele, yazali président ya commission. Siko papa, ndenge zali est-ce que Ijiki Lutendele bosalaka on a Lutendele. Bosalaka pe. Ijiki Lutendele, okoki kotuna mai papa pasteur. Donc Ijiki ya ngonde za vraiment base na Lutendele. Soko zali komona mwa misala mikie même tribune comme ndengwana eza ba jeune. Tozaka déterminé malgré moi bulembu ya batu msusu ndenge ezalaka mais tosalaka fort to sensibiliser pe to lamsa toujours les amis pe secret na bino na bakupu mibale wana ebuzi secret na bino les amis secret na biso na Lutendele monsieur ezali na bankengi ezali ete biso tokendaka Nkamba kosala misala jeudi nyonso biso totambolaka dimanche tokenda hôpital pour na kolesa ba malade pe kotala ba malade kasi bakengi nyonso batambolaka saka batambolaka mais biso mbongo na biso tosala kotoyaka kolakisa kete tokenda hôpital kosala misala nde yango tozongisa na papa pasteur na biso ke non misala tozi kosala na Nkamba yango omonieri na biso apesi biso toye kozongisa koto papa pasteur nde tosalaka misala wana elongo tosali na omonieri tosali na sectionnaire nde yango moni ke bakupe na biso ya 2021 na 2022 topresente yango même jour parce que na 2021 comité ezalaki te nde tomonte comité na 2022 nde tosangisi nyonso. Siko bankengi bayaka te olobi na bango nyo mpona bankengi oyo bayaka te totombela bango kaka baya tosala mosala elongo parce que nkengi ya kombo azalaka te nkengi ete egali mosala kotambola kotala bandimi po nkengi azali liso ya lingomba ebandeli ya mosala moluki mpe mobate sikoyo ye avandaka kuna nayebi te mosala na ye azosalela ngo babeli na ye oyo bazobela ntango azotala bango te soki akufi ayebaki ete azozele kuna na esambiselo kobika na ye eza na maboko na ye ntango ye ayaka te kuna mutu anisi na rapele yo kombo na ngai mama Tete Yoko na lingomba nazali diaconesse pe na kati na koriki nazali responsable ya koriki Lutendele. Esengo na bino ezali boni na bakupu po bozwi bon esengo na biso ya yambo toza convaincu que Nzambe azalaka na ngambo na biso donc papa Simon Kimbangu kiangani alingaka biso mingi parce que na oyo nyonso touti kolekisa tondimaki teke tozali bato koka kovoyager tosala pensinsani topesa bakado
pe tozwa bakupe po mwa mobulu mokie ezalaki kati na choral kasi na mawa pe bolingo ya papa Simoki Mbangu Kiangani apermettre biso po alingaki yango ete tosala voyage na biso mobembo na biso to voyageaki kitoko nano to voyage modèle wana te tozalaki à l'aise maso malekaki na kimia pe tozongaki na kimia. Aussi combien de coupes? Tozwi 2 coupes na fleur moko, coupe moko ya $10, coupe moko ya ntinsani na fleur ya cadeau na biso topesaki ngombe pe topesaki je crois 39 ou 40 machette tramotina na Congo moko. Secret na bino eza nini oyo bokoki kopesa ba cadeau nyonso wana? Bon, ya biso secret comme toujours, biso lutende tozaka ba fourmi. L'union fait la force. Oyo aza na 50 francs, oyo aza na 100 francs, oyo aza na 10 francs, soki tosangani, tosangisi na lisungi ya tata molimo mosantu nde tokokaka kosala. Malgré toza na milieu moko eza urbano rural, donc lokola mboka, lokola ville, mais na bolingo na boyoka na bomoko nde tokokaka kosala oyo tolongaka kosala wana na lisungi ya tata molimo mosantu. Bana o bakokaki kokende te obe bana bazalaki te olobi na bango nini na 2023? Tolobaki na bango déjà les lois wa déjà to amorçaki opération 17 juillet 2023. Donc moi moke aux mois 2000, mois 1000, mois 2000, mois 1000 privilège $10 à papa transport nde to amorçaki déjà nini to sensibiliser qui déjà pour un voyage na biso ya le 17 juillet 2023 ce qui nzambe a komisi biso na mape bolingo boye. Est-ce que ça na likamelo kokaina olikoina na tuna na tuni otoroiko? Bon, na moni c'est comme si otuninga nyonso mais eloko kaka na lingi na loba boye bana oyo nyonso ya koreki lutendele oyo ba vandi na bandako na tina na bolembu na tina ya ba négligence parce que to ba négligent toza ebile to kanisa ke koreki oyo lutendele ezali mama eboti koreki ya mokili mobimba pona nini po koreki ebandaki awa na lutendele po retraite ebandaki awa na lutendele. Donc pasi nyoso tata Simoki Mbangu amonaki na 1921 ebandelaki awa na lutendele bache na mai donc ba humilier na ndenge nyonso esengelaki yango pe alakisaki bonzambe na ye yango pe na boye na mibale papa diangenda aye kovandi sa retraite awa na lutendele yango tolobi na bana koreki papa alobaki papa conseiller direct papa Mbenza alobaki ya zan songi anzila donc songi anzila nul ne va au père s'il ne peut passer par lui. Donc alobaki na biso 50 ans to suite au coli to komi na âge ya sagesse tous à la sage totika négligence totika ba futilité tolanda papa Simoki Mbangu Kiangani kote tokoka kobikisama totombola lokumu ya koreki lutendele. Est-ce que koreki lutendele vous avez ba professionnel te? Ba professionnel na bozaka bino na bino ba loko professionnel azaki professionnel a uta repai mosusu ayaka boy ba professionnel o ezali ke moko pona kozwa ba disungi non tozalaka na professionnel te l'unique professionnel tata molimo mosantu papa Simoki Mbangu Kiangani ye kaka moto asungaka biso nyonso exploit nyonso koreki lutendele asalaka ezalaka biso moko na lisungi ya peut-être batu bandeko kaka na paroisse na peut-être soki mutu moko alibanda aza lisungi pona pesa bino koreki lutendele akosa ndenge soki alingi kosunga biso koreki lutendele na kokanisa ke mama na biso to bwakisa ye to sundola ye akoki ko contacter biso na kozwa bino na ndenge okozwa biso na numéro na biso 089 92 93 451 bien akoki koleka soit na nzela na yo papa journaliste bandela numéro na yo na numéro na ngai 089 92 93 451 naza pe na ba numéro ba financier na ngai po bango nde bato balandelaka mingi makambo ya finance. Bonjour.